Chers amis, lelo nangamboya Kindu, Maniema, bandeko na biso bakufi ebele, bandeko na biso bazwi fuite mokolo ya lelo, bandeko na biso bazwi panique mokolo ya lelo, et na ngambo ya Katanga et na ngambo ya Kindu Maniema. Chers amis pro Congo, tozo koyebisa bino chaque jour que Félix Tshisekedi pouvoir na ye esili. Naza na besoin te na yebisa bino yango lokola moto azali kotia tembe na Félix Tshisekedi. Non. Oh, naza koyebisa bino ezali vrai et vérifiable. N'est-ce pas s'il y a une semaine, Félix Tshisekedi, oh bino bobengaka Chilombo Fati Béton, na moment oto koluba na bino, oh ya lelo jeudi et cause la troisième réunion convoquée depuis le gouvernement congolais de Boutiboko. Et puis si bino ke panique ezali na kati ya Katanga et Félix Tshisekedi na batunaye baza koyeba eloko ya kosala te, bakomi ko improviser et ko arrêter batu en désordre. Lelo na kati ya Katanga batu ba ko vanda na kati ya intimidation, na kati ya terreur. Oh, Félix Tshisekedi a kotisi batu ba ko vanda na kati ya peur. Pourquoi? Parce que Félix Tshisekedi aza kotalisa peuple congolais ya Katanga bazali en danger. Na moni batraque ezali kotambola, oh bazali kobelela bandeko bakatange, moto nyonso azali na kati ya Katanga. Il est temps pour vous de retirer votre argent na kati ya ba compte bancaire. Pour lobby, Félix Tshisekedi a copé sabino punition o apesi na bandeko o bazali na kati ya Sud Kivu na Nord Kivu. Alors traque ezali kotambola, c'est à vérifier, mais au moins tant on a koyebi sabino ke panique ezali na ngambo ya Katanga ezali kosala te nyonso wana ekende dans le même sens. Félix Tshisekedi, papa soki ozobanga na ba Congolais ta moto avandisi yo na kiti wana, ce n'est pas les Congolais. Omi vandisa ki na lolenge na yo boko. Bongo panique. Ndenge ni okomi ko paniquer na ba Congolais. Mozo paniquer mabe. Baninga ba panika kata mwanda mundambu. Yo ozo paniquer kuna obengisi réunion. Kuna botindi ba surveiller. Surveiller les entrées. Surveiller Kasumbalesa. Surveiller nanu bo surveiller te. Nanu bo surveiller te. Boko surveiller. Nous botindi ba soda ba bandeko kota na ba province na ba entraîneur sote na nous botindi te bokotinda ba soldat bokotinda ba policier. Mais ce qui est tangami ke Katanga wana ekokweya Félix ekokweya, ce qui est tangami ke Katanga ekweya ekokweya, et Félix Tshisekedi okoloba ndenge olobaki Katanga n'est pas tombé okosutuka na sujet etali départ ya Félix Tshisekedi. Panique nyonso azali kosala o na Braza toyoki kuna nani oyo nyonso wana ekosila lundi 4 matin. Okoyoka ndeko Félix Tshisekedi lolenge nini ye moko à côté le matin pomoni oyo comme troisième réunion ya Félix Tshisekedi a convoqué banani bato ya union sucrée ça tokola muka un jour Félix Tshisekedi a koloba na bengi bino le doko na bino ke ngana sali ko voyager et mokolo ango. Je pense que kozala terrible pour na bajalelo liste bakoloba Fati nous a trahi, mais bokozonga pour na kopesa biso ata merci ata félicitations na mosala o tozali kokuta pour na kotalisa. C'est honteux pour vous au besoin de croire que vous êtes dirigeant ya République démocratique. Ndeko na biso moko yebisa bino eko banana ruchu te eko banana eko banana ruchu te na Kinshasa. Vous allez pleurer, vous et vos familles. Vous allez pleurer. Chers amis, lelo bandeko bakatange batelemi na part na bango baza kosela porte oise arrivé à Ndeko Corneille. Ndeko Corneille nanga lelo baza kosela ina Katanga. Nani a commis si peuple congolais na niveau 1?
ezali Félix Tshisekedi. Ezali Félix Tshisekedi. Yeboto akomisi biso. C'est la télévision des pro-Congo. C'est la plateforme de tous les patriotes avec les infos à temps réel. Vérifié, vérifiable, sans trucage avec Maman Bibi Kapinga. La maman de tous les pro-Congo. La louba révoltée. Toujours va vérité pour l'élé, pas de compromotion. Et si 14 waka ma solognon soyamboka Congo. RDC. Ma mission TV. Plateforme Yaba Pro Congo. Ma mission TV. Ma mission TV. Ilongo na mama Abubia. Ma mission TV. Et si 14 waka basango ya solo. Ma mission TV. Mission na biso. Bokango la mi ya Congo. 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 Ma mission TV. Plateforme Yaba Pro Congo. Ma mission TV. Parezangate. Ma mission TV. Elongo na mama Abubia. Ma mission TV. Et si 14 waka basango ya solo. Ma mission TV. Mission na biso. Bokango la mi ya Congo. Bokango la mi ya Congo. Mission na biso. 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 Bokango la mi ya Congo. Moto akokabola biso te. Eloko tosali awa lelo na miso na bino peuple mokonzi pe na miso ya Nzambe aza kotala biso likolo. Ezali tomeli mbondo. Mbondo ya kotrahir peuple te. Oyo akotrahir peuple kombo na ye likama. Bino moko mutu bokozwela ye sikoyo mokano. Biso basone tozali awa tomeli mbondo. Et la culture du mensonge est en train de gagner du terrain. On ment comme on respire au Congo. On ment pour couvrir ses propres inerties. On ment pour couvrir son incompétence et parfois pour justifier son irresponsabilité. On ment. Fidèles amis téléspectateurs de AmTV, bienvenue. Tokutani na rendez-vous Yaba Pro Congo, na binga rabino les amoureux de la République démocratique du Congo avec Maman Bibi Kapinga. Oyazalra toujours na volant, topé mokonzi. Y a rendez-vous oyo, tosolo la kango ensemble na bino, les lobotikate, na pesabino lisusu merci, na zonge la kayango, butu lokola moi, et senge na kozonga kokupe, sarabino merci ko renouveler la kayango, et za la bino nenge bokenda na ko renouveler confiance, peu fidélité, na Maman Bibi Kapinga, bokoli bisanga, moi, molunge, ezali ma
makasi boyebi te tozali na été na mikili ya poto donc speak na ngai ezali kopesa te du coup ezali kotungisa mwa moke gene bino te na présenter déjà ba excuse bandeko balandi ya mama Bibi Kapinga tokei na kolike video to partager partager sango na ndeko azali kolanda yo yebisa ete mama Bibi Kapinga uti bongo kobanda poko ya lelo na nouveau numéro na biso donc naloba première édition na biso to pe premier numéro na biso ya mokolo ya lelo to bandi na première partie na makambo ezali kolekana na Kindu pe na Okatanga ezali kotalisa absence totale ya autorité de l'État et na ngambo na biso to dénonçaka yango chaque jour mais lelo tango boko mona bato lolenge bakokufa lolenge ba congolais bango moko bazali bongo ko dénoncer pona kotalisa na Félix Tshisekedi lolenge azali kotika bango na propre sort na bango. Chers amis pro Congo, to like vidéo to partager partager sango yebisande kona ba kombo nyonso oyo obenga kanga la maman de tous les pro Congo obenga kanga la Luba révoltée obenga kanga kombo nini lisusu voilà maman Bibi Kapinga l'antivirus na ba kombo nyonso oyo lingaka bongo kobenga nga ndeko Congo meka na partager vidéo. Vous avez donc 30 secondes ya partager vidéo o tozali kosolola parce que makambo to kosolola lelo ezali makambo esi toloba mais lokola bandeko ebele o balandaka biso à travers ma mission TV na part na bango bazoka penza libakuto pe likanisité ya kolanda biso vrai sens ya mot ko retenir makambo nyonso biso tolobaka soki lobi ekomi kosalema baya pe na ngambo na bango pona koloba tete mama Bibi makambo bolobaki tala yango wana ezali kopesa fruit na yango mais autrement. Pourquoi? Parce que mutu makasi ya Félix Tshisekedi mutu makasi ya bato bazali bongo kolanda biso mutu makasi na ya population congolaise toloba mais awa wate komi kozwa forme mususu esengeli quand même na peuple congolais wana azonga na ngambo na ye pona ko présenter biso ba excuse surtout ba o ba finga biso surtout ba o balanda biso na bokepite esengeli bazonga ka pona ko présenter biso ba excuse baloba te mama Bibi lokwa ba oyo ya nani ba oyo baluba oyo banani Kalonji na oyo nani mandeko nanga baluba oyo banani Kalonji na Mubenga bobengelanga bango boyebisa bango bafanda uke tosolola bobengeli ngai pe HK sozi ya ndeko François Kouswanika Fabien Kouswanika pardon bobengeli nga sozi ya ndeko Fabien Kouswanika bobengeli nga bajalelo liste nyonso boyebisi bango bazwa esika bavanda parce que ce qui se passe aujourd'hui biso tolobaka yango tango tozalaki koloba yango balobi na biso vous êtes pas des Congolais vous n'êtes pas des Congolais si vous étiez des Congolais bolingaki bozwa part ya bawaza babengaki bango bawaza chou balobi na biso ke Corneille nanga azali Congolais te bomoni Corneille nanga azali koboma ba Congolais. Chers amis, lelo ngambo ya Kindu Maniema bandeko na biso bakufi ebele bandeko na biso bazwi fuite mokolo ya lelo bandeko na biso bazwi panique mokolo ya lelo e na ngambo ya Katanga e na ngambo ya Kindu Maniema. Chers amis pro Congo tozo koyebisa bino chaque jour que Félix Tshisekedi pouvoir na ye esili naza na besoin te na yebisa bino yango lokola moto azali kotia tembe na Félix Tshisekedi non o naza koyebisa bino ezali vrai et vérifiable. N'est-ce pas s'il y a une semaine Félix Tshisekedi o bino bobengaka Chilombo Fachi Béton na moment oto koloba na bino oyo lelo jeudi ekozala 3e réunion convoquée depuis le gouvernement congolais et wuti bongo kopima nini ezali kolekana na kati ya gouvernement oyo Félix Tshisekedi a créé a wuti ko réaménager pas plus tard que na éviter ce truc ko même une semaine ekoki. Est-ce que une semaine ekoki depuis le gouvernement oyo epimi? Oui, nous sommes en direct.
Romulus Bach, nous sommes en direct. Merci beaucoup, JT. JT 550, Pro Congo JT 550 pour cette contribution en direct. Merci beaucoup. Alors, on déco partager vidéo. Et comme elle a dit, Félix et Tshisekedi, pour Makambo na Roloba, et ça dit qu'on concerne pays. Principalement, d'abord, tout particulièrement, ça dit qu'on concerne Félix et Tshisekedi. Chers amis, pour Congo, Toloba Mingi, Toloba Mingi, Toloba Mingi. Lelo esengo ezali na ngambo nanga komona ke makambo nyonso tozalaki koloba lelo ezali ko se réaliser autrement, chers amis. Nakobana na oyo na koloba principalement na likambo ya Katanga. Panique générale na ngambo ya Katanga depuis mokolo ya lobi général Edi Kapel autaki na kotia mokoloto na mokanda oyo natalisa kibino yango bokolo ya lobi et ces documents là bozali komona ezali telegram na kati ya telegram wana ba partageaki yango bokolo ya lobi bazali kotalisa biso te ndeko Edi Kapel azali kotalisa te ka le Haut Katanga est en danger a kotalisa esengeli na ko surveiller ba axe topé ba entrée et pele oyo ezali na frontière bazali kobanga te ndeko Corneille nanga surprendre bango batangelaki biso mokolo ya lobi na koretangela bino yango parce que ezali important batangelaki biso mokolo ya lobi na koloba 3 ou 4 villes et depuis te batangelaki biso yango Félix et Tshisekedi azangi kimia na ngambo na ye azali koyeba lisusu te na part na ye akende wapi ndenge bazo koyeba na kati ya réseaux sociaux ngana kende wapi bandeko panique ezali kaka na kati ya Katanga te panique ezali pe na kati ya gouvernement congolais bon c'est la pardon na kochela bino tac 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 voilà. Bon, ce n'est pas grave. Naza ko retrouver en côté, mais au moins na kotangela bino ba ville wana. Na kati ya ba axe oyo ba ko sengeli na ngambo na bango ba kende ko surveiller en auto pe ko sala opération militaire oyo ko pesa surveillance penza ya makasi na ba entrée wana batalisa ki biso route Kasenga Kasumbalesa Likasi Kipushi et ainsi de suite. Chers amis, que panique ezali na ngambo ya Haut Katanga na répétaka toutes deux fois tango na dekaka que ezali théâtre te ezali sérieux. Je vais vous mettre une vidéo. Je vais vous diffuser une petite vidéo. Ya bande kona biso bazali na kati ya Haut Katanga oyo na part na bango bakei na lombango penza ya ko dénoncer oyo ezali ko se passer sur place. Bande ko bazalaki ebele na kati ya musala et na kati ya musala bisika bazalaki bamoni kaka ba militaire bakoteli bango et ba militaire oyo bakotaki bokoyoka bango moko na kati ya vidéo makambo et s'est passé sur place. Bandeko wana bazali ebele. Bandeko to like vidéo to partager s'il vous plaît. Bandeko wana bazali ebele alors ebele. Bokomona bango à travers le vidéo. Bandeko wana bazali ko dénoncer ce qui se passe. Botuna na bakonzi. Nini bazali ko bombe na bakongolais. Parce que na tango Mobutu ezalaki peka aboué. Tolala ki tolamuka ki toyoki kune yindi kune sadiko. C'est mieux de dire la vérité au peuple congolais pour que na part na bango ba yeba déjà lo lenge nini ya ko se préparer. Et na moni ba traque ezali kotambola. O bazali ko bele na bandeko bakatange. Moto nyonso azali na kati ya Haut Katanga, il est temps pour vous de retirer votre argent na kati ya ba compte bancaire. Pour lobby Félix et Tshisekedi a copé sabino punition o apesi na bandeko o bazali na kati ya Sud Kivu na Nord Kivu.
Alors, traque ezali kotambola. C'est à vérifier, mais au moins, tant on a koyebisa bino ke panique ezali, na ngambo ya Okatanga, ezali kosala te, nyonso wana ekende dans le même sens. Bande kona biso ba Congolais bazali awa, bokolanda bango. Bazali ko dénoncer ou ezali ko se passer. Et pendant ce temps, les autorités congolaises, bazali ko tika bande kona biso eux na même position. Chers amis, vous allez suivre nos frères depuis le Haut-Katanga. Lolenge bazali ko dénoncer ou ezali ko se passer sur place. Bonjour chères autorités. On se présente devant vous avec un cri de détresse qui encombre beaucoup de nombreux de nos familles que vous pouvez constater ici. Nous, on est des travailleurs. On travaille à Kolwezi depuis le mois de février que nous travaillons ici à Kolwezi, précisément dans le site KCC. Nous venons ici travailler, c'est pour le travail. Il y a quelques jours que nous travaillons et nos jours de repos, nous les passons à Lubumbashi. Mais à notre plus grande surprise, nous avons vu la nuit du samedi, notre guest a été entouré par des FARDC, par des JR ainsi que la police congolaise. Ils nous ont arrêtés, sans nous dire même pas les motifs pour lesquels ils nous ont arrêtés. Une fois arrêtés, ils nous ont dit qu'ils devraient nous identifier. Nous avons accepté de suivre parce que notre société nous apprend à coopérer avec la police en cas de problème. Nous avons accepté, nous nous sommes rendus jusqu'ici pour être identifiés par notre police nationale congolaise. Arrivés ici depuis le lundi, on nous a identifiés. Après nous avoir identifiés, on ne nous a trouvés avec ni aucune arme blanche parmi nous et personne de suspect n'est parmi nous. Nous sommes tous les fils du pays, nous sommes les enfants congolais du sang. Et on a le droit de travailler où bon nous semble. Si les lois là-bas se présentent aujourd'hui, une province que tout le monde peut profiter, avoir du travail, nous nous présentons pour travailler. On ne sait pas pour quelle raison on nous a arrêtés, on est là en train de souffrir. Ici parmi nous, il y a des gens qui n'ont jamais été arrêtés une seule fois. Mais aujourd'hui, c'est notre 5e jour que nous sommes incarcérés ici. On ne nous dit même pas les motifs pour lesquels nous sommes arrêtés. Notre société nous a recrutés, nous a formés. Donc on est venu ici, on connaît ce que nous sommes venus faire. Notre mission est de sécuriser les sites KCC, ses personnels et leurs biens. Mais on ne sait pas par quelle magie nous nous retrouvons ici. On est arrêtés, traités de tous les mots qu'il ne nous faudrait pas nous traiter. On a sorti tous nos cartes d'identité, nous avons des badges, nous avons nos cartes d'électeurs. On nous a identifiés, nous sommes des Congolais, mais nous continuons à subir ici. On ne connaît pas pour quelle raison, on ne connaît pas pour quel intérêt nous sommes en train de souffrir. C'est pourquoi nous lançons ces cris d'alarme à nos autorités de veiller au moins sur nous. Nous ne sommes pas des étrangers, nous ne sommes pas des maïmaïs comme on essaye de nous donner des identifications qui ne nous méritent pas. Nous sommes les fils d'une de ces Congos et nous avons le droit de travailler où bon nous semble. Nous faisons ces cris de détresse pour demander au moins à nos autorités. Nous demandons premièrement à la gouverneure de la province de voir au moins ce qu'il peut faire pour nous. Madame Fifi Masuka, nous ne sommes pas des étrangers, non cher gouverneur. Nous sommes venus travailler et ce n'est pas notre première fois. Nous sommes ici depuis le mois de janvier que nous travaillons ici à Kolwezi. Nous vous demandons de regarder vraiment toutes ces familles qui sont en train de souffrir. Nous avons des femmes, nous avons des enfants, nous avons des familles qui aujourd'hui des fois ne savent pas que nous sommes incarcérés là où nous sommes. Nous demandons au ministre de l'Intérieur qui nous a accusés avec des motifs que nous ne savons pas. Si on était des criminels, si on était des malfrats comme vous le dites, nous ne serions pas devant vos caméras pour crier et demander à ce que vous puissiez revoir le sort des fils d'une de ces pays. Nous vous demandons et nous vous remercions. Là, de l'autre côté, montrez. Dio tunaomba kwa mama Fifi Masuka ama gouverneur wa province ya Lualaba, shie tunakuya ba agent ya CAC reconnu kwa KCC mabaji yetu yoi. Nous sommes le travailleur tuko bani kutumika na KCC, tunaitwa batoto ya CAC, tunatumika na honorable Yannick Lumbu, c'est lui notre patron, ni yeye ndo patron wetu. Sa tunamiomba kwa ba siasa yote ya gouvernement ya province ya Lualaba kusema tunalomba kwa liberté, banawezi kupanchiri yako
sababu hatuna bamwizi wala vile beko na identifier shie tunakuwa ba Congolais du sang tunakuwa ba Congolais ba kutokea ma province achana mais tunalomba ko juste liberté kwa honorable kwa ba honorable betu bote wanajikuta mu province ya Lualaba tunalomba liberté kwa mama Fifi Masuka a revoir kwa ile angalia mu condition ile tunakuwa na ishi leo kuko bantu bengine abakujua keke leo banaweza kujikuta mu prison ama mu makasho mais dit jusque leo beko emprisonné on ne sait pas condition de vie tunakuwa na ishi. Là, ce sont des palais. Pourquoi bantu on a dit soulager Mouma Nguo pourquoi ba responsable on a dit soulager Mouma Nguo Mouma Nchupa tout on a la chini en tout cas qui soulager jo toilette jo toilette tu ya kutoka kwenda kudisoulager il faut ripe makuta tunalomba kwa mama Fifi Masuka maman revoir quoi il est problème. Voilà. Cher ami pro Congo, bouti kolanda wana bande kona biso ba congolais. Bazali dans le Haut Katanga. Bazali ko dénoncer o ezali ko passer na ngambo ya Lualaba. Bande kona biso ba congolais oyo bakangi bango. Ebisi bino ke panique ezali na kati ya Katanga. Et Félix Tshisekedi na batunaye. Baza koyeba eloko ya kosala te. Bakomi ko improviser. Et ko arrêter batu en désordre. Lelo na kati ya Haut Katanga, batu ba ko vanda na kati ya intimidation. Na kati ya terreur, oh Félix Tshisekedi a kotisi. Batu ba ko vanda na kati ya peur. Pourquoi? Parce que Félix Tshisekedi aza kotalisa peuple congolais, ya Haut Katanga bazali en danger. Pourquoi bazali alerté na kati ya Haut Katanga? Parce que Félix Tshisekedi na famille na mobimba, richesse na bango ezali bongo na kati ya Haut Katanga. La famille Tshisekedi aujourd'hui pille chaque jour na Haut Katanga. Le cœur, le coffre fort, il y a richesse, il y a Félix Tshisekedi lelo et venti na kati ya Haut Katanga. Bande kona biso bakangi bango, bozo mona na kati ya video na chango angan. Na kati ya video oyo bota leloko ya pasi pe ya soni boyebi tango pays eza ko kambama na ba inconscient na ba incompétent makambo ya boye kaka ndesa. Plus de 500 et quelques Congolais, plus de 500 et quelques Congolais incarcérés quelque part. Et loko basali eyebanité bazana ba badge na bango ya musala garde républicaine na police et kangi bango et kotisi bango en esika o bozo komona milangi o bozali komona wana chers amis bozali komona milangi o ya bobengaka o vive nde baninga o bozali komona bisika o ba incarcéré bango baza kosuba na kati ya milangi wana chers amis botala niveau ya cruauté ya l'état botala niveau ya motema mabe botala niveau ya motema mabe ils sont fous. Félix Tshisekedi est consort baza ko s'en fouter na vie ya ba Congolais balakisi bino mikanda na bango balakisi bino ba identité na bango de jeunes comme ces jeunes on les traite déjà des étrangers. Ministre il y a intérieur provincial il y a intérieur aye ko pesa o ya information lokola ka Eliezer hein on dirait batongo nyonso bazaka ndenge moko kaka ndenge Eliezer improvisera ba information apesa ka ba rumeur na ye o ya bango pe kuna ya intérieur provincial aye pe na o ya information botana ne bakangi bande kona eza prison te chers amis oyo ezali prison te mais baye ko kanga bango esika moko wana batie bango nyonso tous les travailleurs de cette société. Tout le travail il y a société. Bande ko to komi wapi. Toza na mboka nini. Kongo ezokende wapi.
Comment on peut arriver à ce niveau? Comment? Oyo boko sala batu to banyama. Valeur ya moto yebani lisusu. Valeur ya moto yebani lisusu te. Sous Félix Tshisekedi, valeur ya bato yebani lisusu te. Bota ba condition. Oyo bandeko bazali ko passer. Ba alerter ba kontia cela ce qui combien de jours. Dès le moment on a koloba bandeko bazali toujours incarcérés. Cause yebani te. Félix Tshisekedi. Papa, ce que ozobanga, orobanga na ba Congolais ta. Moto avandi si on a kiti wana ce n'est pas les Congolais. Omi vandi saki na lolenge na yo boko. Bongo panique. Ndenge ni okomi ko paniquer na ba Congolais. Mozo paniquer mabe. Baninga ba panika kata mwanda mundambu. Yo ozo paniquer kuno obengi si réunion. Kuna botindi ba surveiller. Surveiller les entrées. Surveiller Kasumbalesa. Surveiller nanu bo surveiller te. Nanu bo surveiller te. Boko surveiller. Nanu botindi ba soda ba banda kokota na ba province na ba entrée nyonso te. Nanu botindi te boko tinda ba soldat. Boko tinda ba policier. Mais ce qui est tangami ke katanga wana ekokweya Félix ekokweya. Ce qui est tangami ke katanga ekweya ekokweya. Et Félix et tu sais que de okoloba ndenge olobaki katanga n'est pas tombé. Okosutuka. Ici, je viens pour interpeller une fois encore ma autorité incompétente de la République démocratique du Congo. S'il vous plaît, bokende na ko libérer bandeko wana tout de suite, je vous ordonne. Je suis une Congolaise. Vie à ba Congolais où ils sont en danger, je vous ordonne. Je vous ordonne ya ko libérer bandeko wana. Soki boyebi ba vie valeur ya vie ya kotote. Soki bolingi bo boma ba Congolais, bo banda na bato bazali ko détourner bongo ya mboka. Ndenge mutamba alobaki que moto nyasa ko détourner mbongo ya mboka bako sala nini bako soye bako bimisa lwa moko wana bako bana ko sala nini ko prendre bango bo banda na bato baza ko détourner mbongo ya mboka. Nicolas Kazadi aza wana aza ko tambola lolenge alingi, il est libre ya ko sala o yali bo banda wana na ko libérer bande ko wana nyonso oyo pino bokangi. Boyebi valeur ya misala te, bino bo uta na bino ba Belgique, botanga te, bosala eloko moko te, yango lelo gouvernement ekomi otanga te. Bienvenue na kati ya gouvernement créé par Félix Tshisekedi. S'il vous plaît, libérez ces frères, libérez ces Congolais, libérez ces Congolais. Botika bango ba travailler musala na bango ya pasi. Oyo ba banda déjà kosala depuis des années. Balesa ka bana na bango na musala oyo. Bafuta ka banda kuna bango na musala oyo. Et bon, ça, quelque chose, s'il vous plaît. Ce qui bolingi, bon, ça, la lisusu soit accusé, bon, ça, déjà, na plainte, hein, boyeba. Bon, ça, déjà, na plainte, na Belgique. Alors, bon, ça, la, na lomango, ça, yipi, nege balobaka, ça, yipi. Bon, qui n'est na libéré, bandeko. Respectez au moins la vie des autres. Respectez le travail des autres. Comment vous vous avez inconscient à ce point? Comment? Avant de quand on a makambu ya kinu, oui, que Félix Tshisekedi na mwasi na yeba za kotambola kuna. Oh, bah, qu'il soit na prix de l'excellence. Pendant ce temps, il y a des Congolais qui meurent. Bango ba na prix de l'excellence. Ba Congolais ba so kufa. Bango ba kotambola mwasi na mbai. Mwasi na mobali. Baza kotambola. Baza kotambola. Bon libérer bandeko oyo. Je pense que lobi na kozonga lisusu pour que toyeba bokomi na niveau ni o libérer bango ou pas. Maman Bibi, olobi, je vous ordonne, oui, je suis une Congolaise. Félix Tshisekedi, c'est mon travailleur. C'est notre travailleur. Ce qui bino bobanga kaye, ngana banga ka Félix Tshisekedi. C'est notre travailleur. Aza président à Bataliban, notre travailleur, au fout à Kaye, n'a pas contribuable congolais.
mbongo bango bayibaka matin midi soir eza mbongo ya contribuable congolais et na kati wana yo nanga toza donc aza mwana musala na biso aza mwana musala na biso et il faut bokendaka na kotelema botalisi bato wana bolobi trop c'est trop parce que soki bokovanda toujours na amen merci alléluia amen bokosuka mabe Fifi Masuka trahir toute une province pour l'intérêt d'une seule famille qui est la famille Tshisekedi et kofuta yo lelo te lobi te plus tard trahir toute une province pour l'intérêt d'une seule personne qui est Félix Tshisekedi et kofuta yo lelo te lobi te plus tard et tant que kofuta yo relaxa yo livre yandeko Constant Mutamba lobi asambeli bolanda ki vidéo tozongela alors encore une fois bandeko ba congolais bo partager vidéo oyo bo kata parti oyo bo partager yango bo komona bandeko esika baza kosala pipi na bango bo komona esika condition oyo ba incarcéré bandeko na biso Félix Tshisekedi na ba autorité congolaise nyonso etali bango te soki tobeleli te tokoyoka lobi awa 4 5 esi bakufi tokoyoka lobi awa mibale bazalaki wana 4 5 6 bakufi donc c'est le moment de le faire yo vandi wana polandaka makambo ngana koloba sans pour autant prendre conscience ya oyo azali koloba elingi koloba nini ezali malamu to ezali mabe yo vandaka wana réfléchissaka lobaka azoloba Félix Tshisekedi aza président te ce n'est pas un président pour moi c'est un inconscient illettré qui ne mérite pas cette chaise. Ok? Voilà. Partageons cette vidéo massivement et comme la Félix Tshisekedi et comme la Fifi Masuka, ce qui a yebi azali kosala semblant, bango nyonso e comme la bango. Eliezer Tamboy. Tala li pasa na yo kuna na ngambo ya o Katanga makambo akosala ba Congolais. Auti kosala nini? Akangi ba Congolais sans raison. Tous ces Congolais sont des travailleurs d'une société. Arrêtez. Donc, il y a même société où on est en droit à travailler. Bayaki pour la contrôle est commis à niveau est commis. Nulle part qu'en République démocratique du Congo. C'est honteux. Pour vous. Au besoin de croire que vous allez être dirigeant. Il y a République démocratique du Congo. Bandeko balandi ya maman bibi kapinga kolandi samana titre na biso ndeko Corneille nanga mokolo ya lobi amekaki na kozwa maloba en public bokolanda ye bokoyoka ye amoni bandeko ebele basali sujet baza ko commenter sur likambo oyo ndeko Corneille nanga azali koloba. Je sais que pour beaucoup de Congolais likambo etali banyamulenge Félix Tshisekedi tango azalaki na opposition alobaki nyonso ya kokai koloba na ba forme nyonso mais tango akomaki na gestion ya la chose publique Félix Tshisekedi a recula amonaki ezali sujet moko très dangereux lelo na ngambo na biso ba Congolais tozo ko continuer kovanda na kati ya débat wana oyo ko faire avancer biso na eloko moko. Amoni bandeko bele batitenga message maman bibi au monité comme on dirait neko prenez votre temps il y a manipulation l'objectif ezali Félix Tshisekedi a kokende point barre et je pense que na bandeko nyonso balanda kanga bayebi lolenge nini na communicaka na sujet etali départ ya Félix Tshisekedi paniko nyonso azali kosala na braza toyoki kuna nani oyo nyonso wana ekosila lundi 4 matin bokoyoka ndeko Félix Tshisekedi lolenge nini ye moko à côté les matins bomoni oyo comme 3e réunion ya Félix Tshisekedi a convoqué banani bato ya union sucrée sali tokola muka un jour Félix Tshisekedi a koloba na bengi bino lelo pona yebisa bino kenga nazali ko voyager et mokolo yango je pense que ekozala terrible pour na bajalelo liste bakoloba Fachi nous a trahi
mais bokozonga mpona kopesa biso ata merci ata félicitation na mosala oyo tozali kopunda mpona kotalisa bino. O Kabila eta Brazzaville o bokende koperquisitionne GLM mobimba panike wana nyonso bozokozwa ndeko na biso moko ayebisaka bino ekobanda na ruchuru te ekobanda na ekobanda na ruchuru te na Kinshasa. Vous allez pleurer, vous et vos familles. Vous allez pleurer, pleurer. Tolanda ndeko Corneille Nangaa et bon tozonga tout juste après. Contre les injustices. Et lorsque nous vous parlons de la révolution, beaucoup, bon, pour donner un sens négatif, ils vous diront c'est des rebelles. Je dis, moi je ne suis pas rebelle, je suis révolutionnaire. Donc nous nous révoltons contre l'injustice. Mais ça va au-delà de faire la guerre. Ça va au-delà de prendre les armes. Nous nous révoltons contre la stigmatisation, contre l'exclusion, contre l'injustice, contre le tribalisme. Mais au-delà de tout ça, mais aussi pour les autres faits qu'on ne voit pas. Nous nous révoltons contre la faim, contre la souffrance, contre les maladies, contre le sous-développement. Quand on projetait les films, je me suis rappelé d'une réunion que nous avons eue il y a 2-3 jours. J'ai dit, mais la question que nous nous sommes posée, de Bukavu à Minembwe, c'est combien de kilomètres? Évidemment, chacun a donné des chiffres. Alors, j'ai posé même à maître Moïse un jour, pour arriver à Minembwe, il faut passer par où? Il m'a donné plusieurs schémas, plusieurs options. Mais la route principale, c'est celle qui devrait passer par Uvira, Baraka, Fizi, et qu'il m'a parlé d'un rond-point. Maître, c'était un maître, point zéro, le point zéro. Et alors, on a vu. Mais en détail, il y a plusieurs autres options. À partir de Kaziba, on peut accéder. Et qu'il y a une autre route qui partirait de Bukavu, Walungu, Mwenga, pour remonter par derrière. Mais pourquoi en 60 ans, si à partir de Kamanyola, on me dit que c'est autour de 100-150 km jusqu'à Minembwe, pourquoi on n'a jamais construit une route? Pour sauver nos frères qui sont là, nous pleurons, nous commémorons aujourd'hui. Je dis que j'allais donner un message d'espoir. Nous commémorons les morts aujourd'hui. Mais ce qui se passe en Corse aujourd'hui, depuis plus de 10 jours, je dirais depuis plus de 3 semaines, que la population de Minembwe n'ait pas accès même au sel, aux médicaments, donc savons, et qu'il y a des gens qui orchestrent ça. Ce sont des crimes de guerre. Mais qu'est-ce que nous faisons? Devons-nous croiser les bras? Non. Lèvons-nous contre cette injustice. Aujourd'hui, toute la population ou la communauté Tutsi du Sud Kivu, de Banyamulenge, 15% seulement vivent au plateau. Le 85% sont au mieux dispersés dans les villes, dans des camps de réfugiés, ou éparpillés comme exilés ou réfugiés à travers le monde. Est-ce que ça doit continuer comme ça? Ça doit nous interpeller tous.
Troisième message. Malheureusement, mon adjoint Bissimo a dit quelque chose ici, que le bourreau a des complices toujours parmi ses victimes. Commençons par nous unir, nous les Tutsis, devant une question existentielle. Pourquoi devrions-nous avoir des divisions entre nous? C'est une interpellation. Mais pas que les Tutsis. Extrapolons les Baswahili. Pourquoi vous laissez-vous manipuler? On parle aujourd'hui des Wazalendo. Il n'y a aucun Muzalendo Mungala. Il n'y a aucun Muzalendo Mukongo. Il n'y a aucun Muzalendo Muluba. Les Wazalendo sont des Baswahili. Et ceux qui les instrumentalisent, ce que quelqu'un a appelé les extrémistes, sont des Baswahili. Ils opèrent dans un terrain, pas sur les terrains de Bangala, de Congo. Ils opèrent sur les terrains de Baswahili. Ceux qui meurent comme victimes ou comme acteurs, c'est les Baswahili. Alors, que faisons-nous? Que faisons-nous? Ma chapelle n'est pas Baswahili. Ma chapelle, c'est le Congo. Et c'est là où, probablement, je vais terminer pour vous dire le vivre ensemble. Ils nous ont tués, ils nous ont manipulés. Le Congo nous appartient et il appartient à nous tous. Et je voudrais ici, au nom de mes collègues ou de l'autorité que nous gérons l'AFC, vous dire voilà. Chers amis, Bolani de Corneille Nanga. J'espère que Bandeko Nyoso Balandara Biso, Bakei na Koyoka, message à Corneille Nanga. Corneille Nanga na zone oyo azali, Banyamulenge bazali ebele. Ba zone oyo ndeko Corneille Nanga azui, Banyamulenge bazali ebele. Et pour la bandeko nyonso baza kokanisa, Bendeko Corneille Nanga bisika oyo azali, esengele bana koloba bango bino Banyamulenge awa pona biso boza kosala nini mabokende jamais. Ndeko Corneille Nanga koloba yango. Oyo aza na besoin akende na ngambo na ekoloba yango na ba zwana pouvoir. Gérer la chose publique. Bongo zwanzela ya koloba makambo wana. Chers amis, lelo bandeko bakatange batelemi na part na bango baza kosela porte wazi arrivé à Ndeko Corneille. Ndeko Corneille Nanga lelo baza kosela ina katanga. Nani a commis si peuple congolais na niveau 1? Ezali Félix Tshisekedi. Ezali Félix Tshisekedi. Ye moto a commis si biso. Soki totali bisika to uti, na bisika to komi lelo, to reculer, to rolo bataya na ba 60 ans. Et Félix Tshisekedi lelo, ezali kolobelaye elo côté. Bande ko ebele na moni bo côté de la message. Mama Bibi, makambo ya kindu lelo, omoni makambo eleki na kindu. Chers amis, na pesa kibino une information depuis mokolo. Na yebisa kibino te sanction et outil na États-Unis d'Amérique o ba outil ko kweisa na pareko oyo ezali moko ya ba forces armées ba groupes armés pardon oyo bundaka pour le compte ya République démocratique du Congo, les alliés ya Félix Tshisekedi. Nathalie Sakibino depuis mokolo ya lobby
ke bauti ko sanctionner bango, mais à travers la vidéo et que ça va mieux pour que vous l'ayez d'information pour qu'on la landi en France 24 boyoka information ou makambo ne ko Corneille Nangaza ko sala, je vous avais dit de ko Corneille Nangaza di ko soit légitimité la communauté internationale, la Union européenne, et aujourd'hui c'est fait. Ah bon, les États-Unis d'Amérique collaborent avec le Rwanda, collaborent avec Corneille Nanga. N'engeni va sanctionner groupes armés, mais va sanctionner Corneille Nanga. Ah, beaucoup là. Les États-Unis ont imposé des sanctions à un groupe armé de l'Est de la République démocratique du Congo qu'ils accusent d'avoir tiré profit du trafic de minerais. Des entreprises congolaises et chinoises liées à ce commerce illégal ont également été sanctionnées. Cette décision intervient alors que Washington cherche à mettre fin au conflit dans cette région riche en ressources minérales et à attirer des investissements américains. Les précisions, Emmett Livingston depuis Kinshasa. Le Trésor américain a sanctionné plusieurs entités liées au commerce illégal de minerais dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mardi soir, Washington a annoncé qu'il sanctionnait le groupe armé Pareco FF qui contrôlait jusqu'à l'année dernière l'important complexe minier de Rubaya. Rubaya produit 15% de la production mondiale du coltan, un minerai qui est transformé en tantal, un composant essentiel dans l'électronique. Outre la milice Pareco FF, les États-Unis ont également sanctionné une société congolaise ainsi que 2 entreprises basées à Hong Kong impliquées dans ce commerce. Ces sanctions ont surpris, notamment parce que ce sont désormais les rebelles du M23 qui contrôlent les mines de Rubaya et Washington n'a pas sanctionné le M23. Les raisons exactes ne sont pas claires, mais Washington s'investit fortement dans la résolution de la crise du M23 et soutient les négociations entre Kinshasa et le groupe rebelle. L'administration Trump a dit clairement aussi qu'elle s'intéressait aux minerais de la région. Dans une déclaration, le Trésor américain a dit qu'il n'hésiterait pas à prendre des mesures contre les groupes qui empêchent les États-Unis d'accéder aux minerais essentiels à leur défense nationale. Napesa Kibino cette information. Nayebisa Kibino qui va sanctionner qui groupes armés par Pareco FF et na lolenge bazali kokendele parce que les États-Unis d'Amérique n'a pas azali déjà kotalisa sanction contre ba groupes armés lobi tokola la tolamuki toyoki ba wazali ndo basa sanctionner et Nathalie Sakabino matin lokola pourquoi ke bandeko ba wazali ndo bino bobenga ka bandeko baza kosala deal na bango bomoni wana groupes armés Pareco FF bazali ba partenaire ya Félix Tshisekedi mais na moment où tozali koloba boko mona balakisi ni deal na bango basalaka na sima ya koboma bandeko ba Congolais na sima ya sala business na bango bazwi bambongo na bango bateki ba minerai na biso et bango baza ko se retrouver et ba ko accepter ka jamais que Félix Tshisekedi na part na ye akende na dialogue ba ko accepter ka jamais ba groupes armés wana nyonso lelo ekomi soki dans les 150 groupes armés oh baza ko bunda pour le compte ya Félix Tshisekedi. Chers amis, na lobby to dénoncer to lobby nyonso to kokai koloba biso to bimaraka batu mabe ba ene biso to bimaraka ba ndoki to bimaraka ba étranger ba rwandais ba rwandaises lelo bomoni oyeli. Chers amis congolais, ba kotalisa biso Kindu, la ville de Kindu, et c'est là qui plongeait les lots dans la panique, cause ba wazalendo. Ba wazalendo basali nini? Boyo kamakambo eleki lelo na kati ya Kindu, o ba kotalisa biso na bandeko ba congolais, o basali sur place. La ville de Kindu plongeait dans la panique après un échange de tirs entre le Wazalendo et les forces de l'ordre FARDC en Syrie. Boyoka et la police aussi. Un avant-midi, le 14 août 2025,
un avant-midi sous haute tension a secoué la ville de Kindu. C'est jeudi 14 août, suite à des violents affrontements entre les éléments Wazalendo et les forces de l'ordre congolaises. Les échanges de tirs ont éclaté dans le quartier Tokolot, situé dans la commune de Mikelenge, provoquant une panique généralisée et paralysant les activités dans plusieurs zones de la ville. Un bilan humain encore incertain, biso va parler, biso sur 4 morts déjà. La carte échange des tirs wana isali. Des images qui circulent sur les réseaux sociaux montrent le corps de 3 personnes, dont un policier, gissant sur le sol. D'autres sources évoquant 5 à 6 morts. Mais aucun bilan officiel n'a été communiqué. Le flou persiste sur le nombre exact de victimes, ce qui alimente l'inquiétude des habitants. Selon des sources locales, les affrontements ont débuté à Katako, chef-lieu de la chefferie de Bangengele, situé à environ 7 km du centre-ville de Kindu. Les éléments Wazalendo, cantonnés dans cette localité, auraient exigé par la force, bonjour Fabien, aurait exigé par la force. Voilà. Aurait exigé par la force des rations alimentaires auprès de populations locales. Cette pression aurait suscité une vive réaction d'un agent de police posté à la barrière des Katako, déclenchant l'escalade au quartier Tokolote, théâtre des échanges de tirs. Les habitants se sont cloîtrés dans leurs maisons. Dans le centre-ville, le marché se sont vidés, les rues désertées et la ville a vécu une matinée de chaos. Les coups de feu ont retenti pendant plusieurs heures, plongeant Kindu dans une atmosphère de guerre. Wana Corneille Nangate, bolanda bien, bien, guerre entre les Wazalendo et des forces de l'ordre. Retour au calme, mais de questions demeurent. En début d'après-midi, le calme est revenu dans la ville. Mais la tension reste palpable. Les autorités n'ont toujours pas communiqué officiellement sur les événements, ni sur les circonstances exactes de l'accrochage. L'absence de version officielle alimente spéculation et inquiétude. Face à cette situation, les habitants de Kindu appellent les autorités provinciales et nationales à faire toute la lumière sur les événements et à renforcer la sécurité dans les zones sensibles. Point. Ndeko Nabiso quand même a commis un article Tokotangae, Ndeko Shadrach Londe depuis Kindu. Merci beaucoup Ndeko Shadrach parce que grâce à vous, nous avons reçu cette information. Chers amis, pour réflexion, il y a maman Bibi Kapi. Il y a liboso d'abord, oh, ya koloba ezali, boyoki na suka, ana bandeko na biso ba congolais basengi nini? Basengi éclaircissement na ba autorité congolaise. Nombre ya ba victime, pe événement o edeki, les autorités congolaises étaient na moment tozali koloba, bazali ko étouffer information. Non, les autorités provinciales et les autorités nationales étouffent cette information. Pourquoi étouffe-t-il ou étouffe-t-elle cette information? Parce que n'a pas nabango, balingi kocha panique était parce que na katanga déjà
information ezali kotambola Corneille nanga kala mingi tazo kokoma kuna lisusu na ngambo ya Kindu bakende kobeta lisolo wana ngambo na bango se retirer baboyi kopesa information au peuple. Et boyebi les autorités congolaises na part na bango soki information ya boye salemi batu bakufi bakendera toujours na kosala moins soustraction. Bango basalaka moins soustraction. Soki bokufi 10 basali moins 5 bakoyela bino kaka nombre ya 5 personnes. Bakufi 5 bango bakoyela bino moins 2. Non, bilan officiel 2 morts. Bilan officiel 3 morts. Mais awa bakotalisa biso au moins parce que ba vidéo na ba photo ezali na kati ya réseaux sociaux. C'est des vidéos tellement violentes. YouTube a permettre de toper Facebook, na bino yango, mais pour na bande ko tant mosusu bazui, libaku ya komona ba vidéo ana te boye biningi ni to salaka, oya kozana besoin na yango, okomeli biso na kati ya WhatsApp, to tindeli yo vidéo, okomeli biso na kati ya WhatsApp, to tindeli vidéo. Chers amis pro Congo, na lingi na loba likambo pona ba wazalendo. Tobanda koloba likambo yo kala. Chers amis, na loba na Félix Tshisekedi, na loba na messieurs oyo kombo na ye nani kombo na ye nani mwana mobali oyo azalaki ministre oyo recrutaki ba wazalendo bozoyeba lisu kombo na ye. Boyebi lisusu kombo ya mwana mobali oyo recruta ba wazalendo kombo na ye nani? Le ministre oyo recruta ki ba wazalendo boyebi lisusu kombo na ye? Moindo Nzangi. Merci beaucoup JT 550. Na ba pro Congo po bino bosala la relance. Moindo Nzangi. Lelo ye wana komi ministre ya agriculture na pêche élevage. Lelo soki totuni na Moindo Nzangi. Apport ya ba wazalendo lelo na kati ya République démocratique du Congo. Parce que bango nyonso bazali na kati ya deal. Même Moindo Nzangi azali pe na kati ya deal. Azape na mwa bakare na ye yebe kuna kenaka kobunda na ba bandeko wana donc soki bo bundeli ye bo timoli bo pesi ye par na ye bino pe bo sui par na Bitakwira. La kopesa bino exemple ya accrochage oyo utaki boko ko salema na ngambo ya Uvira. Pas plus tard que quelques mois. Bomona ki na Uvira wazalendo contre forces des armées congolaises. Babundi bandeko nanga ba bomba ba soldats congolais. Ba bomba ba soldats congolais. Ba soldats congolais nyonso bakutaka Bukavu. Oyo bazalaki kokota na ngambo ya Uvira pona kokima bitumba bandeko ba bomba ba soldats congolais. Nyonso wana sous les hauts patronage ya Félix Tshisekedi. C'est leur président ye motazali ko soutenir ba. Misusu kutu balata ba veste bakita Kinshasa bango bakoma ko gérer ba wazalendo bazali kuna depuis Kinshasa. Chers amis congolais, Moindo Nzangi moto ya lobaki na ngambo na ye kake ko recruter bango pour l'intérêt des Congolais. Les lois koki koya ko répondre biso e biso pourquoi les wazalendo, les soi-disant wazalendo, les soi-disant congolais bazali ko koma ba soldats congolais. Si réellement ils sont congolais, pourquoi ils tuent? Pourquoi bazali ko balukela bandeko na biso ba soldats congolais, topé ba policiers congolais, parce qu'ils sont tous là pour l'intérêt du pays. Oui, ko tuna bango question. Est-ce que Moindo Nzangi akoki koya lelo ko répondre na peuple congolais? Personne ne viendra pour nous répondre. Lelo tuna bango. Bato ayi de pesa bazaki koya kosala ba émission chaque jour. Ona koyebisa biso ke ba wazalendo, ba wazashu, ba wazalendo la biso, ba lelo ba komi wapi. Ba bisika nyonso Corneille nanga aswa. Goma bakoki kozwa te. Bukavu bakoki kozwa te. Lelo Corneille nanga zali na Sud Kivu na Nord Kivu. Ozwi na maboko nyonso azwaki avant koma te mokolo ya lelo.
lelo boye bisanga tolobaki na bino bakozala tout un danger soki Félix Tshisekedi akei na dialogue lelo yango ekomi ko se réaliser toyokaka à l'époque bazalaka 120 groupes mais depuis que Félix Tshisekedi aye ba groupes armés et commis 150 et Félix a commis si bango ba groupes armés alliés officiels il y a gouvernement congolais puis il y a FARDC ce qui te le dit dans la bosino ba comme à 200 les loups a commis un danger public ce qui ont ali danger on a kolobela et c'est les crises il y a confiance les alliés entre bango nano FARDC aujourd'hui et la police. Nakati ya Uvira ba bundisi armée congolaise. Comme si ezalaki le M23, lelo confusion et koti chers amis. Lelo ezambala di bosota. Bino bovandi bo kolobela ka makambo ekolekana na kindu. Parce que biso toza plus émotif. C'est toza plus émotif. On ne regarde que actualité et bibi siko de tomandi kolobila. Sans que journée à l'élo et l'équipe, plus personne ne reviendra sur ça. Plus personne. 1 à 2, 3 semaines passées. Bavanda ki na ngambo na bango, bazala ki kopunda. Entre bango, lelo, lobi babundi na armée congolaise, lobi kuna bake kopunda. Entre bango. Tozo koyebate. Toko vanda na bango pendant combien de temps? Nakati yaba problème oyo. Est-ce qu'ils sont d'accord avec les négociations? Il y a Félix Tshisekedi na Doha. Lelo bango pe na part na bango, bakomi kota lisa Félix Tshisekedi. Et sengeli bango pe baya couper sa point de vue na bango parce qu'ils sont de partenaires directs. Il y a Félix Tshisekedi. Et ça devient compliqué, chers amis. Ça devient très compliqué. Parce que les lois attendent ce qui t'okei. Félix Tshisekedi a longi. Pe, nakati ya dialogue Washington, tope, nangambo ya Doha, akei azui pe. Bango nangambo na bango bazali prêt à ko ignorer. On a kolobaki, biso to ebi makambo wana te. Biso makambo wana etali biso te. Et soki lelo nangambo na bango bino bozui pe, mais bopesa ki minduki na ba civil. Plus de 150 groupes. Pe wana boko recevoir en ndenge. Parce que ba M23. Bango pe nanga mona bango bakokende ko occuper un quartier. Oyo na part na bango bakotika na mandoki, ba boyi cantonnement parce que bango bazali d'accord te. Bakokende na zone moko boy wana bavandi et puis bakomi ko rendre ba zone nyonso instable. Parce que cette instabilité là oyo bango bakotia na zone oyo bango bakozala ekotambola ekoavancer ekokota na ba zone nyonso. Et lelo zoba buzoba ya Félix Tshisekedi ezali sur la table. Ezali sur la table. Mandeko nanga yango totunaka Félix Tshisekedi. Totunaka ndeko Jean-Pierre Bemba. Moto azanga koloba ke oye soki azui pouvoir tout de suite apesi solution. Botunelanga ndeko Jean-Pierre Bemba. Est-ce que problème y est effectif ezalaka na kati ya armée congolaise? Est-ce que nous avons un problème d'effectif? Est-ce que nous avons un problème d'effectif na kati ya armée congolaise? Botuna. Est-ce que lelo tori ko vanda na ngambo na biso tolobi pena ki ete ndeko Félix Tshisekedi a raison na makambo ya kenda kulukila biso ya bawazalendo? Botuna Afrique du Sud aujourd'hui. Afrique du Sud a le même problème que biso. Botuna bandeko ngandenge na sawa na kokaka kukenda Afrique du Sud te. Botala particulièrement na ville ya Johannesburg. Bandeko bazanga en Afrique du Sud bazar. Bandeko ba jeune
oyo nyonso basimbaka minduki bayebaka mosala akosala te na likambo ya lisolo ya apartheid minduki oyo bazwaka na seri ya apartheid lelo ekoma uti na bango ya kozwela mbongo Afrique du Sud ekoma COP bobomela biso mutu wana bobomela biso mutu wana bobomela biso mutu wana lelo na Afrique du Sud ekoma COP na bango baza na eloko mosusu akosala te baza na eloko mosusu akosala te lelo insécurité oyo etondi na kati ya Afrique du Sud peut-être ebele bayebi esika euti te mais bozonga na kati ya profondeur ya histoire ya Afrique du Sud bokozonga bakotangela bino tango batelemaki mpo babengana mindele lelo na part na bango ememeli bango nini insécurité wana ezali kopersister l'Afrique du Sud n'arrive pas à maîtriser cette situation tokomi wapi lelo bato oyo bazali koinstrumentaliser les wazalendo comme les Mwindo Zangi comme les Bitakwira l'autre fois bazali koloba non Bitakwira na part na ye azwaki mbongo na bango $400,000 et pas Félix Tshisekedi apesaki bango ya okuka te et de l'autre Félix Tshisekedi ye na part na ye aza ko estimer ki akozwa pe na kati ya Washington aza ko estimer ki akozwa pe lelo bato wana akotia bango wapi akotia bango wapi botuna parce que bango na part na bango bakoloba ke bakufeli bato ebele basali ba sacrifice pour libérer ba ville mosusu ngana condamner bango te les Wazachou moi je ne vous condamne pas moi je ne vous condamnerai pas je condamnerai plutôt ces messieurs cet inconscient de Félix Tshisekedi parce que les noms de Corneille Nanga ndeko nanga ya kokosa bino te a commis interlocuteur direct ya Félix Tshisekedi soki toleki na likambo ya ndeko Corneille Nanga tokolekana na likambo ya pacte social pour la paix les Wazachou iront où iront les Wazachou boza ko envisager nini on a trouver solution na ba Wazachou est-ce que zone wana ya est et kotikalaka toujours kozalaka na insécurité à vie ezali question et qu'on continue toujours kozala na insécurité eza question que pensez-vous faire avec le Wazalendo après la paix au bosa koluka na Washington si réellement ekokokisa eza question ezali question ezali très primordial parce que na kati ya zone wana population wana za na posa ya paix Félix Tshisekedi je sais que yo nanga bono eza kolobelo yo côté messieurs mais sengeli na moment oyo ndenge balobaka gouverner c'est prévoir c'est maintenant ou jamais parce que problème oyo kotika la kosila te et kotika la kosila te lelo nde sengeli bokene na solola sur yango soki bosololi yango te lelo Félix Tshisekedi Congo et qu'on continue qu'on en danger, je ne sais pas quand encore. Tokozonga pour que to solola même sujet parce que biso to era tozonga lelo pena na comme na que to sala monotonie hein lelo na comme na que to sala monotonie ko makambo nyonso na koloba toloba ki yango déjà toloba ki yango mukolo yo akendaki na kundana ba soldat na biso na opéra toloba ki yango à tout moment bakendaka na kobunda entre bango babomanaka boyebi ke même tango basalaka répartition na ba Ougandais na ba soldat ya EAC boyebi ke bitumba ezalaki toujours kozala entre le Wazalendo même na bato ya EAC donc elingi kolobeza likambo yo ekosila comment bakoki kozwa engagement ya kozwa bato wana me mbongo na bango ekomaka epai ya moyibi ya Bitakwira ça na raison ya koréclamer ezali ration na bango ça na raison ya koréclamer alimentation na bango
Parce que tant besoin qui bango, ce n'était pas une blague, Félix et Tshisekedi. Moi, t'as simi mando qui batou nara âge na été. Et les lobota là, n'a pas autorité provinciale na bino, n'a pas na bango ba eba ki ke batou na bazana mandoki, soki to kei na ko agresser bango, ba ko beta masasi, batiki bango, ba beta masasi. Batiki bango, ba beta masasi. Pourquoi botika ki bango te? Ba ke négocier la revendication na bango. Bondimaki, bato wana ba collaborer na bino, lelo alors bon accepter. Bon accepter. Non bato bino bobenga ki bande konanga. To ebisaka bino Félix n'est pas un homme sérieux. Muto aloba ki na part na ye. Ba promesse nyonso asalaki. Atikali na ko réaliser te. Ya ba wazale nonda ko kede ko réaliser. Yango na ko loba même na l'autre là, na Doha wana, bomoni, les 17, le l'autre les 14. Les 17, et c'est là qui n'a pas signé Bokanda et après. Après, déclaration de principe. Mais les lots n'a Félix n'a rien respecté. Félix n'a rien respecté. Les lots n'a pas na bango. Bango wana mutuna kanga ye. Et awape te Trump nangambo na ya bemi makambo nyonso pour l'année prochaine Félix Tshisekedi akosuka wapi yango na ebisi bino te azali na réunion mokolo ya lelo na kozonga plus tard pour na kopesa bino ba information na oyo kusalima na kopeya kopesa bino ba information parce que nyonso Félix Tshisekedi akobunda pona sala eza kosimba te. Mais bon, mona ki na ngambo na bango. Eza na bato pe bandima ki na part na bango ya kozongisa binduki. Mais nani ya kozwa bango en charge? Nani a kozwa bango en charge? Ko bango tout ndevi na bango. Tout ndevi na bango. Est-ce que va rendre mandoki nyonso ou va continuer comme na bango? Question mark. Responsabilité nyonso wana to kotiala moto ya Félix Tshisekedi. Poto yebisa kibino. Bato bazali ko instrumentaliser bango ezali bato yo bazali ko exploiter illégalement nos minéraux. Ba or na biso. Alors chers amis, esengeli boyebisa na Félix Tshisekedi et na différents acteurs politiques oh bakozala na kati ya dialogue oyo bokene na ko réfléchir sur les groupes armés. Olobi ekokoma lokola ba ADF. Ekokoma lokola ba Kodeko. Parce que bazone wana nyonso soki Félix Tshisekedi lelo akeli na ko yebelo ko ni ya kosala na ba wazalendo te to kozala na éviter et kozala ba zone moko rouge na koluba et kozala ba zone moko rouge parce que lelo Kinshasa ezali kotalisa na ngambo na bango ki bazali très embarrassés, ils ne savent pas par où commencer, baza très en difficulté. Otala lelo penenge ba uti ko sanctionner groupes armés on a tcheli bino. Otala na part na bango États-Unis s'impose à Robin Félix Tshisekedi pas de soutien. Ici, bango esengeli a coupé relation na ba groupes armés. Parce que même le gouvernement congolais, ndenge na komone na makambo ndenge ekokende, baza en danger. Na bisa kibino likambo ya Christian Bosebe. Na bisa kibino likambo ya Christian Bosebe. Christian Bosebe ba annula visa na ebona kaya lo baka lisusu. Bon tout de la question na Christian Bosebe. Christian Bosebe a komi wapi? Ba sanctionné en silence à Kotanda à l'Obarali sous-souté. Les lois a komi à tabo yembi bêtise et tel y sous-souté. Et les lois a fondé Félix Tshisekedi balobi nakati ya ba groupes armés wana bazali ko accuser bango na crime contre l'humanité
Bah, pour assister, même le gouvernement congolais, pour accuser, qui pour assister na crime contre l'humanité. Oh, ezali kolekana est ya République, a soutenant les Wazalendo. Lobi to ko la to la muki to moni na par na biso a sanctionner ba membre ya gouvernement. Lobi to ko la to la muki to moni Félix Tshisekedi. Chi ba ko iseli sanction. To moni ba membre ya gouvernement oyo déjà na bisi bino vie durée à vie à gouvernement oyo eza 3 à 6 mois. Bon, moi misanga likolo ya moi 3 à 6 mois wana ba sanctionner bino lisusu. Omoni? Voilà. Bon, di kamotali ko enquêter. Kuna na est ya République, moto asala ki demande ezala ki Félix Tshisekedi. Mais awa demande na ye moko ebalu keliye. Demande ya Félix Tshisekedi ebalu keliye moko. Lelo kai na yebisi bino Félix akoyemba nzembo ngana kende wapi? Ekende wapi? Ngana kende wapi? Toyebisaka bino bomilengele malamu. Nzambi toyebi mukolo te, toyebi pe ngonga te. Bisika tozokete kaka nzambe na yebi. Nga na part nanga nakomi kaka observer. Nakomi koya na bon moment. Information ezali na yeko partager ba Congolais. Information ezali na yeko partager ba Congolais. Bandeko to partager vidéo s'il vous plaît. To liker, to partager, to liker, to partager pour que bandeko nyonso balanda biso na bokebi balanda biso lisusu ikolo ya ba information oyo nyonso tozali kopesa bino. Asalinga signe ya ngonga na ngai ekoki ndeko Arlette Kanga ozolanda biso kaka en toute discrétion nano bimite na rozonga kuna pour kena kende kotala parce que moi je savais que sengelaki déjà nyonso eleka ndeko Arlette Kanga tango na moni ndeko Bekazwa Serge nakanisi ndeko Arlette Kanga. Donc, bandeko to like vidéo, to partager, to like vidéo, to partager. Merci, na pro Congo nyoso balanda biso. Et sengeli boye balelo na makambo eleki na kindu, ya ko retenir réalité, le Congo est en danger parce que nos zones là ne seront plus contrôlées après la paix. Fragile, oh Félix Tshisekedi a koki de kolupana doa, to pe na Washington. Pourquoi naza koloba yango? Parce que aujourd'hui, Félix est embarrassé, il ne sait par où commencer pour finir cette histoire. Voilà pourquoi j'appelle na terre politique nyonso. Oh, bakozala autour ya table, soki, entre parenthèses, dialogue et salemi. Boye banapar na bino qu'il est temps, ya kobanda ko réfléchir, nini bokosala na bawazalendo. Oh, bino boye kobenga, abusivement, les wazachou. Ngana yebaki ki bazalaki un danger public, un danger à venir. Il y a ma zone où on a déjà évendu l'insécurité pendant des décennies. Alors, chers amis congolais, bisi kanyo sotozwami, to kende na part na biso ko partager vidéo, to liker, to partager, to liker. Ceux qui peuvent nous s'abonner à ma mission TV, s'il vous plaît, il est temps pour vous de s'abonner et à partager du solo. Ndeko nanu alanda bisote pour na koyebisa ke ndeko ozali kolanda kombola maman Bibi Kapinga abundaka pona ba intérêt ya mboka abundaka contre ba anti-valeur oyo ezali bongo na sous-gouvernance ya Félix Tshisekedi et lobito après lobito ebiti tokozwe longa na oyo tozali bongo kosala lokwa mosala. Merci na bandeko nyonso bapesaka considération na mosala na biso. Merci pe na bandeko nyonso bayinaka biso basepelaka na biso te. Biso toko continuer kolinga bino po tozali biso nyonso bakongo. Merci na bandeko oyo pe bazali inconscient. Osala na biso chaque jour ezali koya pona ko conscientiser bato lokwa bino o boya na ba commentaire pona ko finga o boya na ba commentaire pona ko loba buzoba ko loba makambo bozali ko maîtriser te. Ceux qui olingi okende mosika koleka wana tuna inconscient et inconstant mutamba oyebisaki apesaki conseil soki ayo kaka a démissionné katango ya likambo ya Nicolas Kazadi mbele lelo to komi ate il allait garder des valeurs il a préserver une image oyo akendaki na reconstruire malgré populisme ma construisaki quand même une image oyo ba congolais nyonso par ignorance bazalaki ko soutenir mais aujourd'hui te
Baché dans les oubliettes. Les soi-disant médecins directeurs, injoignables, que na momoto sali koloba, que deviendra Moutamba demain, après-demain. Na o sepela na vidéo, photo. L'infirmier Moutamba, le médecin Moutamba, le médecin directeur est injoignable. Te na momoto sali koloba. Moutamba kokoma nanye, soi-disant yende moto esengela ki aya na kisi. A retrouvé moto vidéo. Ye moto esengela ki aya na kisi. On a guérir justice ou ezali malade. Moutamba ye moko. Inini esengela ki aya na yango. Inini yango apesi atate. Ebikisi atate. Par contre, emeli ye moko pe ebomie. Ememie na cimetière. Ou ezali prison. Il y a des politiciens. Chers amis pour Congo, je vous aime beaucoup. Donc, nous avons beaucoup de biso. Et ali c'est l'héritage ou l'autosalinaire. Bonne soirée. Je vous aime. Akokabola biso te. Eloko tosali awa lelo na miso na bino peuple mokonzi pe na miso nzamba za kotala biso likolo. Touche à la Constitution de manière irrégulière, ça va vous retourner. C'est ce jour-là vous allez pleurer. Vous allez pleurer vos familles, vos enfants ici à Kinshasa. Ça ne va pas commencer à Rutshuru, ni à Manono, ni à Massissi. Ça va commencer ici. Et ça va péter. Péter. Vous allez fuir. Vous attendez? Vous allez fuir. Ma mission TV, c'est la télévision des pro-Congo. C'est la plateforme de tous les patriotes avec les infos à temps réel. Vérifié, vérifiable, sans trucage avec Maman Bibi Kapinga. La maman de tous les pro-Congo. La louba révoltée, toujours vers vérité pour l'élé, pas de compromotion. Et si kato soit comme à Solognon, soya Mboka Congo, RDC, ma mission TV.